Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalelaka yo. Edino. Yoza fin. Mutaliki ozate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo panza sango ya Paris partout. Edino Image panza sango ya RDC, panza sango ya Congo Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oui, merci. Bonjour. Nabande kono su bomesana kolanda chaîne nabino ya Edino Bilengi TV. Baye bomesana kolanda aussi panza sango ya Congo. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai na pesa kambote na baye basunga ka Edino Image. Bimo pandi sango ya mboka. 5 étoiles de love, étoiles d'amour et le véritable diamant noir chez Lewumba. Sans oublier Patrick Maloavengi Global PM Service. Claude Luke Bakweno baye basunga ka Edino Image. Mama Aniko Kila 4G. Nana solo no mwa mukema solo ya oyo sala mwa tapage oyo sala mwa succès na internet oyo masolo ya ndeko héritier Watanabe oyo zalaki ya publication ke azo sala amour sexuel na ndeko mwasi oyo toyebi na kombo ya Naomi kasi masolo yango ekomaki tina niveau ya parquet bakendaki parquet mais tomoni à tout à l'heure tomoni na kini bazo sepela makasi moto na tembe Bokomona venjora pazara kata groupe wana bako sepela makasi ke moto na tembe alongi donc bokomona ba réaction ya bandeko ya kini tuna ndenge bako sepela na ndenge bako finga bana poto ba mama ya Château Rouge surtout ba beti c'était na ba mama ya Château Rouge vraiment et ça li bien té mais bokolanda yango na bilili to tiela binongo bolanda réaction ya bandeko na biso ndenge bako sepela na liberté ya héritier Watanabe ndenge bako finga ba mama ya Château Rouge vraiment na ebiti ono sa finga ki héritier to aloba mabe pour héritier na ba mama ya Château Rouge boyoka ba réponse na bino et pas ya ba mama oyo na bandeko ya Kinshasa ndenge balobi pour na ba mama ya Château Rouge. Alors ba mama ya Château Rouge etaki ba mama esape kanda ndeko mwasi bako sambusa pinzo to ndenge wana te soit disant ndeko mwasi zaki mwasi libala. Mais quelque part tout qui azaki ne mosa libala te et pas ndeko na biso ser na biso Noela Madinga sali pe mission na ye alobi ke aza mosa libala te mais azala mutu o afifa kana ye donc nous sommes tout qui yango kaka na réseaux sociaux alors yango to tiela bino réaction ya bandeko o nyoso bako sepela na liberté ya Gogan ya héritier Watanabe bokomona na kati ya groupe wana bokomona venjora o to benga na komba kisinjora azana bandeko wana boyoka parole o abimisi na monoko na ye pona bana ya poto alors bana poto esa bino motema pasité boyoka kaka ye moko ndenga lobi pona bino bana poto le reste to kolanda yango na bilili en tout cas vraiment mingi lobesaki te yango kala na sabino
bota la réaction. Il y a liberté, il y a héritier Watanabe, bota la bana kinene ba ko sepela, moto na timbe alongi, boyoka réaction, il y a Venjora na bande konoso o bazaki na elongo, boyoka yango en tout cas régie, balancer les biso bilili wana bande ko balanda yango. Mike. Bon, il y aura pas de maman Satorus. Maman Satorus va tout finir. Merci. La justice congolaise. Merci bien. Balani Babibi. Balani Batalokuta. Bapasi pole na bango. Ndeko na bango. Kikula. Ole wangata. Malambe. Etake. Patron ya bila bila Kinshasa Mike Kikunda. Basenzi baye. Merci. La justice congolaise. La justice Charlou. La ministre Mibi. Yabandoki. Avant attendez. What a son mouton. Son mouton.
Qu'est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu kuzali na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Ma vie agence c'est ça à Moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture na chose à l'île de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bilo batu kuzali na poto. Odi kutinda biloko ngela na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 Green Léon Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la reçu la déronation bazar à l'étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fête la conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le team de l'avion. Le team de la petit colis, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence yasi, on va foutre biloko, pe uzi en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est qu'on a quelque chose de très logo. Là,